sembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga baninga tango kokie. Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie. Yo soute pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te pe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te. Est-ce que nga naza moninga nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te. Papi Gen moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Mbote na bino partout bokolanda biso na tolobela vie officielle. Merci na bino nyonso, merci à bandeko baza kobenga biso nazoloba chaque fois soki na nous abonné na biso te abonne-toi eza na gratuit. Soko moni vidéo na biso meka ko partager soki pe aux appels à bandeko misusu oyo ba ibito tolobela vie te, c'est-à-dire grâce na yonde okotinda bato nde okotinda ba lien na biso pa ya bandeko misusu pona ba s'abonner na tolobela vie officielle. Voilà. Naleki, les autres me consolent encore, mais programme Nangezali, le premier Nakozala na Munich. Donc, déjà, lobby Nakozala na Basel, après Neuchâtel, après Nakozala na Lausanne, na concert où ils ont organisé par Big Antumbu, les prophètes, dans en Suisse, pendant 3 ou 4 jours, et après Nakozala na Munich, le premier Nakozala na Munich, pour na participé à l'enterrement, il y a moi, Nabiso, Yannick. Moi na ya ndeko na biso Washington oyo atikaki biso moi na biso liboso Yannick donc na kozala kuna na Munich. Voilà donc bandeko nyonso baza ba côté kuna boye bake na kozala kuna so kozala besoin émission na kozala wana sur place pour na tomeka ko panza moi mpoke. Alors na lekito meko solo là ma toujours makambo affaire Janify batu bakufa na bango na mwa batu bakufa mais liwa Janify esalinga na habité je crois qu'il n'a pas mogoté ils ont battu misusu pe sali ba ondenge salingai na kumoka pasi moko na motema sadi na koma kiso na miko kanisa bato ba yinga ba yibiso na miko kanisa likambwana esalinga pasi preuve ane yango mo nazalaki partout. Janifa azali moko oyo nazala na ye tolia na ye to mela na ye to tambola na ye to solola na ye na yebi. Donc
kolobake bon makambo ngo kosila mais makambo e kosila soki Janifa aza enterré makambo pe komi enterré aussi longtemps Janifa inal bakundi ete makambo toko enterré ngo ndenge nini pona minute oyo batu baza kolela par na biso na poto awa batu basali par na bango namoni combien de personnes baleli Janifa ina poto brother mafinga na pesi mbote belé bande ko musu baza ko benga ba otungisa maka bayeba sale koza wapi fo baya kaka ko participer jana zarata wa mona ba oteme malamu na ende zo ganga ko seka na ende yango na vifo ko sekaka na vifo ko l'accepter ko za mutu muzute fo ko sekaka fo kozala bien luka kimia na mutu nyoso c'est très important. Alors Janifa ya kufi atiki bana misatu na poto a oto yebi ndaza misatu atiki mama na bango makambo yo je crois que na mona mama na bango mama bana ya Janifa akendeki na mukola suka na morgue wana azali na choite akende po kende ko sala effort amona ata elongi ya Jani mais bandeko bazaki amba bi non tuyebi oyo lubamaki mais ngai na ko senga na bandeko nyoso bolanda nga Janifa atiki bana misatu donc bana wana po bazala bien bana parce que nga surtout bana wana surtout a liboso na yebi po to tourna pe na mwana wana Victoria alinga mwana wana makasi kamba lobi elo mse bomi Janifa iza bana alinga mwana wana Victoria makasi Victorian je crois na reso na moni Victorian poza âge moko pe na mwana nga moko bakoza ba âge moko to mwana oza 1 an liboso na ye mais baza ba presque ba génération moko so na moni mwana na ndoka pasi alors bana wana bo batikali boye ba ke place bakundi papa na bango ça dit bana be ba kopesa pa bango voir le quoi tout le monde donc place ba ki kokunda Jani bana wana ba komona ngango kaka un jour na mama na bango sikoyo lokola la brune atikali na bana wana l'esprit a bien ça sert à rien tu dis poto ndenge zala ça sert à rien ya ko pesa epasi ya ko beta ye ya ko sasoni non to biso to yebi na biso makambo nde salami to yebi makambo nde salami donc faut longola d'abord makanisi ya ko beta ye to monyo na nzela to ko beta te kolonga makanisa ko finga ye po ko changer na pelo te pendant minute oyo to matato kita aza mama ya bana Janifa oyo atikali na bana wana. Alors makambo esalami nde na lobiawa etei bato ebele. Je crois que Nzamba permettre makambo oyo po eteya bato misusu po eteya biso tout bandeko basi bazwi mateya na bango na makambo oyo bandeko mibali pe bazwi part na bango na makambo oyo. Janifa aza moko oyo totambone un peu partout tokenda ba Grenoble tokenda ba totambone partout donc ton obi na yebiye mondam liwa ya Janifa oyo epesi pasi makasi na minute mama Janifa parce que papa na yote kokufa je crois 2 ans passés. Maman na bango tikala quand même l'espoir to yebi biso nyoso towa soko na ndeko na poto ndenge zalaka ata tinda ne loko te ata réalité wa yazo mona no yebi yango te mais ndeko wana zalaka na poto boyebi quand même soko boze ndeko na bino eta ndeko na bino ye loko la koli pour checking a Jani salamaki 5 heures avant bagene ko kotsa ye déjà nani nase. Donc Jani ndo kana ke Kinshasa pa beta na stade sala boya sala ba théâtre na ye mais lo Jani azongi koli bandeko mibali eloko eleki tika ezate na bandeko basi eloko eleki tika ezate si ça marche pas tika poso tikite ok na liwa Janifa ina batango suka awa
tant que makambo etei batu na bato basalaka batu kolo fo botika Jennifer na tanga suka awa bloqué ki biso tout na beta lisolongo déjà yemo asalaki vidéo lobaki c'est-à-dire na kata vidéo wana ngape na soki part na kata vidéo wana yongo no montant no makambo sali na yebi or ba vidéo bane ko sala mawano biso ndo sala ba maxi wana ezalaki pona tamu su tonde ko bundisa nde liwa o ndo ko benda Jennifer tonde bundisa yango mais tellement liwa ezalaki plus fort yako monde bende Jennifer akutana te dimo na obi so na ndako wana ngana okufa bandeko natanga suka Jennifer confia ki makambo na ye pa ya ndeko mwa mwasi pe na oyamba ye mais abenga ndeko wana mwasi na nda zonga ndeko wana est-ce que calculer bien pour ndeko ngope mutu ya liboso o babenga ki Jennifer ya kufi o la brina benga ya liboso zalaki ndeko wana mwasi alors ça makambo bele o Jennifer comme ko yebisa ye tellement jana zesu na bisote azana mutu sute Jennifer ya zonga na ndako wana mutu moko ndima te ke Jennifer ko zonga na ndako wana to ndima te alors po Jania zonga ba corps ezalaki c'est vrai la brune mutasalaki démarche Jana zonga ye moko te la brune mutasalaki démarche ya ko luka Jennifer ya zonga nde Jennifer ari kozonga la brinte azolela la Jennifer iwana ayebi combien moi mbali on a souffrir pour na makambo non na mona yango te ndako na komeko mona mibali to mata to kita parce que Joanna la brinte na Jennifer bana misatu mama bana na yo misatu obozana ye lobi bozanda kumoko akezwa zemi ya mutu mususu abengani na ndako obimi okay tangu zeme ko monene zeme ko presque na fin na terme abengi lisu asali démarche yena garçon ba bebani pour garçon na comme presque kozawana yena garçon ba bebani boka yi masolo nyoso to bela garçon wana asali démarche Jennifer tali ayebisi nde wana mwasi abi mpona bana baotikala bango moko ya l'hôpital makambo mosusu nde wana oloba vous allez être choqué bon c'est-à-dire so oyoki makambo wana esala opasi basacrifice oyo Jennifer abandi kosala oyebike une fois Jani atikala na bana na ye misatu plus mwana wana corps étranger wana eyaki na ndako Jani atikala na bango 4 mwasi akenda Belgique ndeko moko abengi Jani na telefone mwana olela abi nasala nini mais garçon wana tata ya mwana wana mukolo mususu baswana po bande koswana trop na Jani mukolo mususu baswana Jani abengi Jani abi oza mwana musala ya mwana nanga wani parce que Jani fando tika na mwana wana Jani akufi na makambo bele na motema on a bi makambo eza po ete ya bato bele aza bate sali makambo na ko expliquer mon nani ngapi na koma na ngaboyi na ko expliquer makambo nani garçon na fingela boza mwana musala ya mwana nanga sikoyo na pale wana Jona fo banda ko ya otala mwana na ye de forme matati likolo ozana c'est-à-dire ozana droite on a choisi lokola o accepta ki déjà on a bien makambo yo kote bande ko basi yeba tango zo nyokola mutu yeba tango parce que na ba âge to komi na âge on supporta sous makambo souta na ba âge so mutu ngep so comme déjà yo mo makile c'était des tiens de makile de panzani bongo na kati ti libanda pe ezandingo wana do libanda za bongo na kati uti plus pire que ça tango zo nyokola mutu na tango tolo baboy batu musu bazala makambo bazala na bandako bazali ya ba forme oyo kaka ba jaro pe na depo jaro eke na mo buzo ba trop
genre eke na mwa babuzoba mwa trop mais ya bagenre oyo mpe eza mwa ebele mpe kaka lisusu omona mwasi bobotana mobali mwasi abi te aomona mwana te nayebi bato beye baosouffrir na makambo oyo okomona mwana na yo te mena mona mwana te nde mwana nga prise ya basi mosusu awa eza kokanga ne mwana kangi mwana koyebi ntango yo kangi mwana wana motema eza si ça marche pas bosauve molimo ya mwana wana soki marché te moitanifa ya kufi mpona makambo ya bana susi ya bana na ye alingai bana na ye trop amoi te na kozala mosika te mais mobali asa zwi mwasi asa zwi deja zeme mobali mosusu okozonga mpona te siko mpona labri na mesanaki na yango yebi keno esala nango rien asala na yango aloba apa yoka ale motema mpasi yango elekaka nango nomoni ti ndeko ake na se aokota se ya mabele botika bacomportement oyo ntango bobotaki ezalaki bien si ça marche pas na moto azonzela au moins botikala ta c'est-à-dire borespecte ata eloko oyo nzambe apesi bino moto oyo nzambe apesi bino likabo oyo nzambe apesi bino borespecte ata ye na nsima na ye fo arenir bino misusu babi nemi ya libela. Moi je crois que solution ya bien ça que soko moni ça ne va pas tika soko moni pe bakangeli okutu na mwana ngo babino omona mwana te tika bosana et osala ou bien mais soki otie mutu makasi soki on insisté ebake memona liwa. So imaginez mwana moko be oyo ndimi ye kaka o accepter ye tata na ye akomi koya koloba ayebi ke mtatie trouble na foyer na yo akomi ko finga olu suke no oza mwana musala ya mwana nanga poni parce que ozwa siko biloko wana tout na yoki ke Jennifer ila azongaki il paraît avec la chambre moussus. Donc garçon na soga yé a mati likolo. Ça veut dire combien d'accès il faut matin. Si on a zo ba kama mo fete ya batu na sens nini. Omoni tango zo lingo nyoko la mutu. Yo yeba teke mutu ana ko kufa. Si ko tango mutu ana kufi yo est-ce que yo o yape ko lela ye? To ko lela ye po makamo ndo salo mona ko lo kwani tsaki ba aventure. Peut-être yo mona ko zelo ko ba aventure. Or vie eza ba aventure te. Donc on tema mabe et fout à rater. Basangana na vite. So quand il voit net na sala na boye na faire torturer te. Yebisa mutu carrément qui non en tout cas to za souti. Kene na yonga na sala vie nanga. Po yo nem to poni vie wana. Bandeko. N'esprit a bien nana ngo ya ko accepter makambo sala maki wana. Moi si pena zemi. Et puis d'autant que l'abri na boti l'hôpital Jennifer mutatika lina bana na ndako. Sikuna ndo ketika Jennifer na ndo ketika l'abri bilo l'hôpital. Tina niveau ko sakana mutu tina niveau oyo ndeni. Ebele bazana bakawo ebele basala ba analyse na bango ba oloba mususu no te. Nana wa ondi ba makambo quelque part Jennifer ino ba ino azaki nabi to bengeni bon samaritain to bengenani. Poloko Jani accepta, je crois que accepta qu'il est liwa. Pourtant, en ce moment, moi, on a vu que non, mais petit gros ça dans la bonne, l'esprit est bien. Moi, on a eu compte à la famille. La brine côté on bêta ma bé ma cassi, l'esprit est bien. Parole ça Jennifer que non, il a failli que na yo.
ke na ngana sa vina nga sono sa vina nga limbele ya limbele na sa vina nga limbele na za calme kende na yo fo bengana ke na mais la brine yom to sala démarche pour Janifa ya zonga aya gazo ka shamba mokawa pona bana abose koma mutango to démarche de sala mapana yi bato bazali sikota lokwa baje ndeko mobala kotisa ya mabele lokola ba blague akei c'est fini talelo ndenge famille na ye ndenge leli talelo batu neba c'est-à-dire makambo oyo bande kosala neti na mwa nkuku neti na mwa privé osala makambo boye mpo na yo omonaki non osala bien le makambo oyo osala bien lelo oyo elelisi na yo moko leli tala réaction ya mwana Janifa itor bayaki na la brune tala réaction mwana c'est-à-dire mwana yebi ke toye kotala papa parce que wa muke wana mobali mwana Janifa wa muke mobali wana Dylan film wana etikala c'est-à-dire aotikala traumatisé na vie na ye donc yaki wana ayaki mpo otala pa donc akomi na porte atali rideau ezokangama oh mais papa on a dit na mona donc ayaki comprendre maman zoli donc papa qui quelque part botoke otala ye baketa la papa mazati baboyi ko maman mona papa na c'est-à-dire interdiction salami est-ce que bato basaki mabe eza pasi pe mawa yango na moni tango zo sa mabe yebaka ke no conséquence wana tango ekoya il faut supporter un mot. Les bana siko batikali. Siko yo. Joana kuta boti saka mwana wana ayaka kuta botola na télévision. C'est moi botola na TV na yi. Imaginez la TV na mboka oya TV. Abu na limite que TV on peut comment na limite coûter quand même 1000 €. Na limite ba genre on limite que na koza ba TV à 1000 € na limite. Na limite. Mais ce qu'on a la TV na ye. Pendant que moi on a zawana. Moi même Joanna. Il est pas dans son local aventure. Il y a comment il est moi, il y a un danger quoi. Na dimana la brune. Moi ça Janifa na Emilia ye. Emilia mobile na ye. Akoya pa epeta msuna na master ni ba matipe likolo. Janifa ipa vandi wana. Mamona mbwa mafuila kumbundu ndesko nemte bomi Janifa kumbundu la brune n'espère bien de la lobiawa aux la protection bana ba protéger yo mais faki pour protéger tata bana wana pour la minute batu ba protéger yo na sima ya bana batu ba yo kelo mawa na sima ya bana batu c'est-à-dire tolingite batu ba simba yo neti pona nga na olingite batu ba simba yo na olingite batu ba pona bana mais soki toke plus loin la brune obeti faux ya kosakana te c'est-à-dire ko beta faux ngo comme neti na lo bongo ko neti mo facilité mais Janifa il n'est plus donc Janifa wana zalaka ye mo na mukili mama ba mazaka na ye moko bana wana oyo boti wana bana Janifa papa na bango azaka ye moko ka ye wana wakei so ibeke non remplaçant mo ya papa na bosadi papa na azala mi bali doublé oko sata ba mo ka kina ko tikata na moko mais papa na bango azaka moko wana na famille na ba na Janifa wana na mokili toka na acteur moko na Congo comme ne Janifa ye wana Franco mafuila kumbundu ebomi ndeko na ngai ya mobali foza la mobali okoki ko accepter makambo so neti ya ba genre oyo te oyoki kutu soupçon mo mwasi na ye oyoki kaka ke jo moko boye à la porte soki à la porte te yo bimo keno parce que na mboko oyo mobali nde mutu abimaka na poto eza te ko te mobali tika tout bima kende parce que soki obimi okei oprotéger mpe na bana na yo mpo so ofandi wana oyo okufa ti
donc na bana na yo bazangi papa na bango na mwa bato mosusu akende azane quelque part ye moko bana nde bakoma koya na bango bato base ebele ya basen kitoko bayali bana nde bayaka bana bakola oprotege éducation protege mpe vie ya bana na yo soki obimi okei mposo oza wana na bana bamona mais papa aza ndeni un jour mpe bana boba mais papa comment acceptaki biloko ndenge wana mpo mabongo ezalaka eno bokabwani te mais ye boza na kati ya ndako et puis garçon wana obeta fo obia pena no yo osala boye yo nde moto donc cestadire okomona ndima oya pena place jani fai aza omati mpe likolo oyeba eteke ekoma boye omoni lelo otikali traumatise ya vie bobomi mutu bobomi mutu okasokoma mutu yaka kotuba ye mbeli to kobete masasi parce que bino obomi ye pena siko c'est-à-dire botorturer d'abord avant sa mort et puis c'est-à-dire boconduire ye pena ntina lilita boketika ntina liwa sikotama mo bino botiki boassume ça fait mal mais to perdre mutu munene organisation ya matanga Jani Fai so tali bien na ndenga mabete na ndenga bien nazoka batu mama Denise mais organisation ya matanga Jani Fai so tali bien bana poto balemba Jani Fai te c'est-à-dire makambo ngo boyo chabiso confusion trouble koti par rapport ya komboka mama Denise lereye mutu nyostu mutu mususu azaleta msolo mo sana efalaka tia pona Jani Fai parce que mutu ochabi ke Jani Fai omona ngo sute mais azotia ngo bike mama Jani azana Kinshasa Jani tiki bana mbongo ata msusu et comme imaginez combien de personnes au baleli Jani Fai na poto partout mais quand on a moyen que sous musika ezalaki te talaka mutu moko choisi matata bimisa 10 000 euros bato ba tchétché ba cotisation so ezali benaki non combo parce que tant kaka combo ya mama Denise bimi na kati allez bato nyonso batiki mutu mo acha pesa cotisation ya te po bike non et puis on va que non bazui matanga ngo aussi mais sikoyo matanga bazui au sérieux combien de billets d'abord ayé 2 billets moi je crois que ceux qui ezalaki cotisation salamaki il y a biso moto moto so matanga so ata 10 billets mais 2 billets à Pamba. Donc, comme on a maman Denise et Salike, et faire stopper Batoubatia sur ma cotisation de pour maman Jani Fai. Quelque part, organisation, comme maman Denise, on a et qu'on bouleverser va donner. L'esprit bien. Parce que comme on est côté, à ta salle, moi, je suis salle, et non, c'est que mbong est pesé mieux belé. Or, réalité, bato basali makambo wana balela ba mbongo te bato bo fingi wana balela ba mbongo ngota balia nini bato bo fingi wana balia mbongo ta des fois ça qui na Kinshasa je crois que bon mon en vidéo enveloppe o ebimaki aba et puis eza makambo so ndeni de meta zana za na liste combien nani maxia zana za na liste a za na liste ya bato ba chaki mbongo awa apa makambo ya mama Denise. Donc clarté ko sala na eza côté wana yona bige no botika ko charger batu wana ezaka te ke o balie mbongo te balie na mbongo te balie mbongo combien makambo ekoti bulu yekende tango kombo ya mama Denise Nyakero ekoti na kati nde makambo est-ce que pesi siko contre temps Mama Denise que déjà ça a makambo déjà en charge. Donc le rôle il a eu makambo en charge. Donc c'est-à-dire c'est fini. Vous comprenez? En tout cas courage na famille à Jani Fai. Makambo za ebele. Ngana sala mission na batu belé. Ka pona makambo Jani Fai yoyo. Tant Jani Fai azonga toloba makambo yo bandeko mibali il faut être responsable nalobi hein est-ce que mukanda il faut zo mukanda ka pa mwasi na poto na répéter ngo de sous
est-ce qu'il faut zo mukanda kaka pa mwasi na poto to mwasi faut zo mukanda kaka pa mobali na poto hein? Est-ce qu'il y a sa préfecture soko ye poto préparer dièse na yo kitoko avant oya na ba plan B ok na ba plan C préparer d'abord dièse no kitoko je crois peut-être ego simba parce que soko tie makanisi oyo musubi azona mikili na buluka ke non ngana za momi ochanga doki osokola ba fara oyebi osokola ba caleçon oyebi après un jour que non j'ai accepté l'inacceptable mobali zala responsable bavoya kozomukande eza ebele tono sa émission na maître Dorisao Jennifer asali plus de 10 ans na mikili avec des preuves akwa fandaka te azelaka labri na pese o labri na sete kende na mbila mbala moko kende kobimisa makambo nyonso tu mbala moko yango moni kopo oyo o badeklare mwana bandeko n'est-ce pas bien moko boye eza faux cop po yo opesi avantage tala niveau hein? Donc Jani a travaillé na perte à 100%. Labri na so mukanda po na Jani. Donc so Jani azali te labri na so mukanda wana te. To yebi on biso tout. Labri na bosa nyango te. Meta na futi. Labri na so mukanda. Mwana liboso. Baboti mona mibale, mona misato. Dila nona yana azuku masuri na 6 ans, 7 ans. Sans suite. Mais si vous explication vous avez explication vous avez est-ce que vous continuez à vous ça comme malamu mutasali ke yemo kutasala ngote te moi c'est zo mais moi si on a lelo obi bakao ezebele opesi moi si mukanda moi ça côté lui esprit c'est-à-dire abosani tout abosani tout yango wana faut un esprit supérieur moi ça relégale en esprit moi ça relégale en esprit ou fabriquer na poto nde ba fabriquer mapa ou fabriquer ou pesier sans sa vie tika na sunga mwasi nanga po lobi mama mwana nanga osungi mama mwana na yo tant ya zuma solo ana ngo banoke no ngana na doki na mboko yo surtout ça ndeni ça la responsable yeba ko assumer makambo zo sala lelo yeba ki il faut ta la lobby osali 10 ans na poto ozo ka pe ozo ba keno muto asali plus de 5 ans na poto donc 5 ans na poto on a droit ba régulariser mais ba ça ndeni kende ko luka ba avocat kende ko luka mambo ngo pe to liya na biso ko fanda ka to zela keno na zela ka mumi ape sanga doki te nebelo na osala obelo ko sala ta obenda liwa moi c'est la préfecture te moi c'est la opfrate à CNDAT yo zela yende fa pesa odoki pona nini on sait déjà plus ya bambula o ba sengi ya na mboko de Jani sali plus de 10 ans sali ba 15-16 ans na poto mais Robert ali solo ndenge ni ke non oza doki teta compréhension ngo ezata oza ba preuve oza ba navigo oza ba preuve moi na mo bana musuba sa bana kombo na yo mais et puis bana ba ok classe mais neni so mama banga boyi kende na mbila kende na tribunal même na tribunal boke ko samba point barre soki bozo ka net Jani ayema ndo ke tika bana classe oke zo bana classe
bandeko na ngai makambo oyo je crois que il faut ete ya biso moko na moko azwi part ya mateya na ye na makambo oyo soki omoni ezosimba te tika bendana mpenza bendana kotala bana te lumumba mpa kufa mpo na bana na mwasi ya atali so akendaka na ita mosusu banga batikama mpe mwasi wana na batikana bakende wana me lumumba tala abi te mombi nanga funa zonga yalakisa mwasi nangaki na lingi ye soko sokei bakendaka koma ntona koma ndoyo mataka chaque fois na ndako ya Jani Fai po ntango Jani Fai ntango ozondima ntango andima ye kozonga c'est vrai que la brune asalaki démarche wana mais ntango ye moko susu accepta bon na ndimi na ozonga mais kozonga wana ntango ozonga oyebi te ke parce que fallait avant so fa tuna ite siko jo wana ndenge oboti abande otala su mwana na ye po so ndo otala mwana ye en tout cas ça dit soko ozanga na relation na ye nga toza su na relation te ça dit ekoma kwa neti la brune kwa neti na mibale tala niveau wana ata bino moko vraiment ata bino moko oye makambo mosusu ezalaka mpe mbandango mpe ezalata mosusu eza ebona ata vie bokulu oyo namoni na yo ye te parceke mwasi akoki koemilie oyo na niveau moko yango omoni fo ozala mobali omoni kaka fo pa bendana kende na yo parceke so okei obikisi bomoi na yo mpo moko koemilie na mbanda moko donc c'est-à-dire ye kutu tala niveau ya Jani Fai est-ce que Jani akoluka mwasi mais tala mwasi ndenge asali Jani Fai tala mwasi ndenge amemi Jani Fai lokwa bashi tondo bamakambo papikile botanga komona ngai te papikile botanga komona ngai te nabuna beya ngai telefone tabinanga papikile olikamia okaka ngai kaka maintenant nabina totanga komona parce que on faire souffrir ndeko na biso vient na biso talelo Jani Fai yango akufi tolobani sikoyo moni te sikoyo yo mofukama bolimbisanga pardon mais obanda osala ngo mpona nini vie eza na brillant te ke nasala boye après na osaso te bato ebele bazwa maladi kaka mpona c'est-à-dire kozanga koyeba kwa kozanga contrôle la vie. Ça fait très mal. Comment on a les tomber solo Jani Fai a Koufi. Jani a ando linga zonga pe Kinshasa agesala succès na Kinshasa, ndeba linga msuba salaka. Mais Jani a zongi koli na Kinshasa. T'as la perte oyo et côté na famille. Bande ko Jani ba ebete Jani a Koufi maboka la brune. Donc moi la brune nous a droit à cette explication. L'explication est dans nini na oloba nini pour me dire soyez bien non garçon un certain ange moko mutabota dans la brune ngazana na mwana moko boye oyo la brune o mata okita ndeko nanga ngana obi bana wana baza protection na yo mais o mata okita ozana par mon responsable parce que Jani Fai akufi na makamba motema Jani Fai moswana na garçon wana donc garçon on ko menacer Jani Fai na ndako obimaki no ki ozwi déjà ndako na yo mais ozonga pona nini atolobe Jani te tolobe bato batikali atolobe na bato batikali esimbaki te ozongelaki nini Wase ko loba ngoti mutu mobeba ni ka boye pa okay so mona ndo zonga ndengwa ye moko se ka bosana ke loko ba oui yo mo Jani Fai utato na munoko na yo te di mo la témoin singa so même ngai moko yo nanda kwana sendeni tu solo ni na ya Fai kina la zaki témoin le to lobani. En tout cas, courage la famille à Jani Fai. Na minute où Jani Fai n'est plus, atato lobby, atato leli, atato salinini. Jani Fai a kozonga ka lisusu te. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et ça que il faut tozwa mayele na makambo yo.
Ce qui nous reste à faire, c'est Tozo Mayele na Makamboyo. Point barre. Merci Nabino Bandeko Borandi Biso partout. Namokili. Merci Nabino. Oui, bah que je crois que ma vidéo va continuer. Voilà, ma Jani Fayo, ma vidéo va continuer. Bah Tanicha Salo Bazui. Mais Elo Moussoupe na Kamwe. Namoni ba comédien na aéroport ba kei cause l'accord ya Jani Fayo. Obike. Na habité. Est-ce que tu me souviens na Congo ba la valeur ya vie à moto. Donc maintenant na Kinshasa comment le là et puis bon moi mambo na lo. Maintenant na Kinshasa comment lier ba rencontre comment hein c'est-à-dire non. Donc mawa ya moto ezate quoi. Donc biso ne sali biso awa hein na lobi a te bande muso lobi anga mais ndeni au moins ndeko mo akati musala na ya habiter fo ya kaka il faut ya kaka. Na salobe exposé qui corps Jani Fayi na morgue oya Épinay na mona batu baya wana ebele ya kosakana te donc misusu balo monika na musika metala attitude à tout le monde baya ki wana attitude à kolela mais na Kinshasa batu bazo en aéroport attitude de wana ti donc c'est à dire donc attitude à buzz quoi donc attitude moko hein donc c'est à dire na fête na matanga zo bana te quoi Mawatro, peuple moko na habité bana wayambo. Boke tu vas pas faire la maman na e. Wayambo courage. Boke tu wayambo courage, wayambo. Ku faire la maman ku faki, ma véro. Courage wayambo. Courage. Nous allons consoler bino libota mobimba. Voilà. Tu vas repérer ça. Et bien mes valeurs. Na poto ba tubalela Jani Fayi sincèrement. Ba tubalela Jani Fayi na motema, ba tubalela Jani Fayi na pasi. Mais na Kinshasa, c'est pas le cas. Ba ta Kinshasa pena donc sentir mutu donc ça dit aye na ye pour ba mona ye, aye ne pas ya komona ne batu. Pourquoi maman ko ti bulu yeke? Oui maman so ko te bulu yeke te. En tout cas ba le Jani Fayi na poto ande ba la King Kester. Donc on a soba qui sale ingeza la plein moko a craquer mais boulou yeke ko kota o mamu konza zui azui masolo mo amer et tout makamo bezo mo na kutu te et puis na mawatro mais bon tout ça ni solo ba vérité likolo pe ko ya na ngota a pe to lo bia to fingi na to lo ba vérité tant comme maman konza koti na makambo e bouleversé. C'est-à-dire que tu as des cotisations parce qu'il y a dit que non. Et puis, il y a un calcul. C'est que c'est pessimo. Et puis, pas nani. Bon, délégation, la maman continue de yaki. Baki au prendre un cercueil. Délégation, wana. C'est ma démarche, la délégation. Donc, bateau, mon ego, finga guana. So, finga bango. Au finga bango pour rien. Balé la bango autant. Ça dépend de la bolingue qu'on a bango. Baléni. Et baléni. Il faut pas tambola, il faut pas tcha carburant, il faut pas tcha, il faut pas ça, c'est comme ça on est. Avant finir mon tout foyer ba. Merci Nabino. Bandeko boza na Kinshasa, biso ne soto ke Kinshasa, de to loba gaga, mais na zela pe to zela to mona pate. Soki, c'est le rezalaki. So somela ngata billet. Ngana kenditi, ngana ke sala, ngana ke couvrir, ngana ke tina Kinshasa. Mais contre-temps sur temps, na zape papa ya bana. Donc, on a bougé pendant qu'on a raté. Donc, je fais ce que je pouvais faire déjà. Et on a ça là qui mais ma caméra sous. Parce que on de quoi bakuna. Basa na musala en bien. Mais bon la Jani Fayi na ndenge bien vraiment. Bon la Jani Fayi na ndenge ya ba aventure té, na ndenge ya ba buzz té. Voilà. D'ici là, botika malamu et restez connectés. Je crois que tu regardes encore batu pour na masola Jani Fayi oyo. Donc non penati na sourana sinon on regarde moi si oyo. Parce qu'il y a la confidente, il y a Jani Fayi. Pour les gens qui y est plein de Jani Fayi, parce qu'elle est coupée, ça m'a tout. Donc, voilà.
Non, oh eza musala ya te makamba musala. Donc tous les rumeurs d'autres tu à côté. Na minute to lobela na makamba musala. Jani Boni. Ouais, ça va. Ça va. Bon makamba so les cas bien, makamba so les cas très bien. Ouais, makamba so les cas bien, il y a un groupe Janify, ils ont les cas bien. Et puis pour le groupe Salongo, on a souhaité bon nous. Papa, on a apprécié. Toko mawana, toko mawana na micho to tu non Janify, nyonso to lobelango lelo awa neto yambio. Bon, na minicho Janify zo sala nini, Janify nini za na marché, Janify asali nini, Janify ba projet personnel ya onto ntoye banane. Ouais, Janify déjà groupe Janify. Nga mona personnellement dans le studio. On a l'album Nanga Elila Boutou. Ah bon? Et puis oui. Et puis deuxièmement, Tozo c'est la film déjà. C'est toi qui m'as envoyé. Derrière montage de Sili, on a montage de Sili. Et ce côté on a un MP4. Et un système américain quoi. On a un système sud comme on a un MP4. C'est Colti après on a un MP4. Après on a un DVD mais qui est on a un MP4. Après on a un DVD. Après on a un album. Lila Boutou. Bon, Janify, obi ke bambo Lila Boutou banda olobela o banda kala. Obi ke mse komo soule pe biso. Eza nini? Lila Boutou olobaka eko bima kanto nito yeba non. Non bon, na sa musala makasi moni pas de comprendre moni Michael Jackson. Fait Michael Jackson a sala des albums. Banda carrière ninga comme star, grand star, méga star donc ninga monde entier bandima ye. Abetaka des albums Michael Jackson. Alors on a un album donc album est Lila Boutou. Nous avons travaillé na lié beta pour beta mukili. Tant que nous mabo pas bato ki mukili. Donc on se dit la bona travailler malembe. Voilà. Bon na album nozo sala obengisi banani baza pona ko quoi ndenge koma kama mba featuring quoi. To yeba nani aza invité na kati album a Janify Franco aba comédien. Papa bani belé to yeba nani. Ouais, bon, l'album Nangana Moduka Barambwa, les professeurs font sa balou, ça n'a pas été moté. Babo Nani Nae, Bamer Fenae, Biskazali, Bajoe Noël Nae, Nazana MG30, MG30, il y a Yemina, il y a un moment dans la. En tout cas, MJ30 Kanda Zawana a mis l'album à Janify. Confirmé Bisso non, confirmé Bisso. Mais il y a Zampakanaye, il y a Franco, Viennaye. On a bien gagné ça appelle Malamoko, il y a Malamoko, a hésité à quitter. Mais j'ai 30 yembi, il y a l'album Nanga Lila Boutou, dans Tchachana Cruz, il y a Zanakine, mais déjà. Ah oui? Ah oui? Bon, Janify Mamba, le Belabiso, tout le monde a un kilo, habite Tchachana Cruz, pe a yemi na kat album nae. Confirmé biso na bien parce que nga pa nanga isa babilo ko ba désordreté. Tant que zolo ba makamfo ezala na ba réalité nango quoi. Mais nga so na biso comment mutu ndima geza mamba solo, ce que Franco le beza mamba solo. Yo yebi. Alors, dans un succès mwesh ya zawana yem ta boaka na animation, succès mwesh, succès ka songo. Nazana mere vala yaza na ker. Ah bon? Yebe na invité so ye na ker pe ça va bien. Na futa na bino na mamote ko so ninga za te ko sele musala ozo mabo pam na futa na bino. Boya, ko sele musala donc c'est ça quoi. Album bo c'est l'album boyoka. Ndeko bozolanda biso partout dans le monde, Monika Franco na biso ba comédien. Janify papa bane belé à lobby qui est album ne calamité et ça a marché. Bon, si on a minute to yeba Janify pour la réunion na business ya ba comédien. Ezo le kandenge nini ba programme na ngwe zandenge nini pour na bomoko to yeba nanu parce que yaki na moto yaki fait bana na moni bala moka ezo yo kana soute eza nini yebisa biso na. Non, réunion na chose ça va tout qui dernière réunion na Saint-Étienne bato ba mona da ba image na ba YouTube ba mona ba image partout na ba site ba mona na ba site belé ba zai kona parce que mona pe maintenant pas du masuki ba mona ki ndamba mona pa ba bini na site ba blaze ntakara ba site moi mingi wana ba soki réunion na biso club wapi bazaki ba so otana bo beta club wana pa na bino ezali donc papiken pa délégué ba tumsu ba yaki ba soki ba image le samedi na kitoko siko to préparer pour le Luxembourg
na mboka ya Jo na pesi mbote ba joyeux Noël là ya Jo tozoya donc Luxembourg je crois mois de janvier réunion aux Alakuna o ba yaki na biso bango tozaki na bango ba yaki pete bon bango ba yi pourquoi ba yaki mais biso to continue toujours réunion président Moulaï Azawa toujours président vice-président toujours ya Jo et puis la discipline ya Fiat Ngoma ba joyeux Noël na biso azali na famille Momba na Suède et puis Bob Likonzi yé madame abotaki moi ezaki te azobema mwana soki madame abimi ye mta même ça mais ça mwana bibero moi yé réunion ezaki te mais tout oyo mwana bono kusana déjà akozana réunion ya Luxembourg voilà. Merci Gianni Faye Franco ya ba comédien kanda bayonga donc to bengo na ba kombo nyoso yo moko nyoso donc Gianni Faye bon na minute oyo boza un événement mo bozo préparer quoi pour na ba grand ya groupe Salongo eza nini eza 40 ans ya groupe Salongo depuis banda et sali 40 ans déjà na kini ba fetaki bo mona ba président Masumu ba papa Kwedi ba ya Masasi bo mona ba tutu bazaki ba mama Linga tout bazaki déjà ba Vechaba Muteba parce que Muteba ya banda bena groupe Salongo avant Vechaba donc ba baza ba to ba ya liboso na Nkondo kulutu na biso Inga bango bena ba ya liboso na groupe Salongo après ba papa Kwedi ba tinde salama bongo na lobby pardon Gianni na yo bino bozo betela tolo pona groupe Salongo bino bojua kuna te koma bozo telemina ngo makasi bon ke soirée nango ezali boyina boye bozo lobela ngo makasi pona ke ezali milango ko telemengo eza te ko ngamna ko telemengo to biso to telemengo non ezali ke eza initiative ya président Jean Moulaï ya groupe Salongo ngana joue na groupe Salongo joue na chic chokolenge ya moto mo prêtre vengadus na pesi mbote bisika ali ba jeune Noël na ye ba ngotu ba mere vala ba via Molishako ba ingamesa ya so ba na Londres ba imebo sitapen donc groupe Salongo za initiative ya président Jean Moulaï ba sona ba mama bomengo ba mama mabele ba lipati ba esengo donc ça bango ba sala 40 jours na 40 ans anniversaire ya groupe Salongo donc biso ba comédie tout on a poto wa to za ba invité nde to mona ba président sobe ba bete match na kini kuna ba président Christian Petit ba bete ba match na pourquoi on a honoré ba kulutu na biso ba na musali biso na biso beto poto président Moulabi comme nazalia wa tout ça la moi 40 to fetango pete biso to ba invité donc ba comédien nyonso on va na poto wa ya basi na mibali to kuta le 30 décembre na choisi les rois na salon oxygène pas Esther Makusa pas mère Esther donc ba suis salwana Miss Mouchilele allo Miss Mouchilele allo Paris Radio Paris donc yem ta ça la télévision Radio Paris télévision Radio Paris Miss Mouchilele yem ta initiative na bino na kocha pourquoi pas na chama boko po leur film théâtre de bandagi so groupe Salongo bandika katene wana pa na bino su kure katani okati mbango ke kote kuruka kurango neti ngai boy soki ba tunanga na daka mingi fani ya li party voilà moi so bandika fana kata kure so katene ngam na bino oke mbango na matonge otala théâtre ya groupe Salongo bon batumi ba okata ngambo so kure kote katene oke bombango donc fobo itoya invitation ça pas Miss Mouchilele donc a bengsi ba tout donc ba comédie tout toujours la s'appelle tous les comédiens tous à la les 30 tous soutenir bango tokobina na biso musique ozala ba veni bon ba participer bango pe ba collègue na bango pete ba veni bon ba osala kutu na bon na pe veni bon ma rocha oyema mwa muke ah bon ya oyema na nzemba tongo ninga beta nze ngana sala ninyo bon merci Gianni Gianni Faïga bono boyebi donc yesoka bandi ba makamu na e wana ngai na kotika micro donc oseka na koseka Gianni Faï Franco ba comédien ba bisinga il paraît que bozo répéter soki na Paris bozu place moko boye bon oye ba pété na yebité ba tuka mde ba yebisenga ezani wana za ballet et puis na théâtre kaka ya mindele quoi tout ça na mindele na Malakoff donc ça tout ça on a président Moulaï le but c'est qu'on a président Moulaï nous dit Mataba donc tout travail déjà on na mindele donc ba on a ba makambo tout ça là ils en kuna ya coulisses mais yo bimisa on ngete bima boy mais ba on a ba osozongo ba président 2 minutes Igor 2 minutes ba président Douché ba président Lisala tout kuta les 30 na poto to se prena bandeko na biso ba maman na biso ba ya na biso
ba frère na biso ya groupe Salongo donc eza lango eza ofele donc tout ça de 20h à l'aube les 30 minutes que kokumisa nkolo ndenge kaka ezalaka ozolesa na micro te na micro te merci Gianni bolanda Gianni te Gianni toujours kana ba mai na ye comédien otikalaka comédien ata zobela bon biso pe ngai pe bino el prix na munene na bengi bino fuma ebele 40 ya groupe Salongo eza na Esther Makusa boya ebele ba nyonso balingaka groupe Salongo pona biso nyonso muta oboya zate Gianni, s'il te plaît, tu es en pleine émission. S'il te plaît, Gianni, calme-toi. Tu es bien, aux comédiens, on sait qui sera, même aux maladies. Il y a un bengi bino nyonso boya, belé vraiment présence na bino ekosa la ba comédien na bino bien. Oh bolingaka groupe Salongo, Mama Bomengo, Lipati, Mama Mabele, Bolingo, bango nyonso baza vraiment ya Jean Molayi, Elombe, président Elombe Soukari. Wana vraiment pour na kosaka musana biso bon président Gianni Faye na koti mingi vie privée na otina ina ibaka ozana bana combien non ngana bana bato so ibana nga ba la skoni Faye na ki ozo kima nga poani na simbo boy oh non on est sous respecté voilà yo on est na boy ko poussa na pembeni pe ko komo ko poussa na pembeni on a ina iba so zana bana combien bana ba ibele mais et belé ngo ya combien nombre baza nombre ba ibi mokile ibi nango ba ibi la skoni Faye ba ibi andi Faye na Cape Town kuna na Soudaf andi Faye azakuna tu na Jean Daniel Faye tu na Deborah Faye tu na Janely Faye tu na Victoriane Faye mona bota machine ta wona lokolo tu na Tressa Faye voilà merci à bomoni que Gianni Faye tangi komba bana na e oh mususu to bombi na ndambo to lobela ngo après lelo vraiment to si Gianni Faye to ko suka wana na be mission na ba question na biso siko to za besoin Gianni Faye ala lisa ba yaye na plateau acha bango ketchup pona ba joyeux Noël na ba meilleure vie pour talaka to komi na suka émission beauté fait la beauté image aza moi pressé devenir beauté trop sollicité Gianni Faye oko sepelisa ba yayo o balingaka Gianni Faye na ndako place baza bayo kata mwa lisolo moya muke baseka non ba solo si bayo ka na bango baya ka baya les 30 to boy ma mebele na baya les 30 vous a bien vrong donc na invité le guide Bandera aller Chamuna na mama Charlie Chamuna donc to ya fête ya mariage wana ben mariage à piloli to ya mais les 30 boya to c'est pour le groupe Salongo na bengisi Alvaro Mwanza papa Lupango déjà comme bailleur mundira comme so les 16 kokia ayembango la souvie chinois tika manga ki vie chinois donc comme pena donc bailleur Alvaro Mwanza donc na bengisi sous mais s'il te plaît Gianni tu as déjà en période à fête moi ba joyeux Noël moi ba bonne année na batu nyonso ah oui bon joyeux Noël na le guide Bandera aller Chamuna ndinga na bandeli joyeux Noël na Alvaro Mwanza bailleur yé mundi la foutira pa na ye donc Alvaro Mwanza boss Adamo ba joyeux Noël na maman Christine ba joyeux Noël na bino boss Adamo na bossanité Freddy Boulou malgré na yaki suis à Kimagi il faut pousser na ngai mais on va gagner émission on a eu premier no binga émission siko yoso yoso ko kimana pousser parce que ngana Orlando boy Orlando nga siko ndenge nini boy non les émissions voilà donc Freddy Boulou kwa Kimagi nga mais na yaki Suisse ils ont un problème de gravité c'est la famille na yaki tam sous compte tam salama mais na zagi na Suisse alors la PSU ba meilleur fait na directeur Didier Makengo il y a groupe Gianni Faye Richard Luka chef d'entreprise Taki Kanga ba joyeux Noël na bino tonton Alexis ba joyeux Noël na bino s'il te plaît Gianni otanga batunyo se mobosa na leki no meta uzaso zolia pondo kanisi non meta pinga na yebi na kubambe na suka na yebi mama na Juliana na yebi na kubambe na ya ninga mingo ça langa code filmé kalingi langa mona kalingi code filmé na pondo matamba ko ako meta la lingi matamba non na sene matamba donc les 30 on memeli matamba na salle donc foya et ça bien meta pinga mama na Juliana joyeux Noël na ngona joyeux Noël na Didenta na mama bijou donc Didenta betambo na bima batera bima ya batera bima donc frère Didenta joyeux Noël na mais les 30 tout na fête ya groupe Salongo na bossé de Papigen
Papi Gen marqué papa qui a Koufaki, donc la PCP va connaître Nangaï. Papa Koufaki, mais courage, n'a que yo Zalaka, yo Ibika Rane Maramé Zalaka, donc courage. Donc, la PCP dans la famille Sœur Mélanie, ma mela, il n'y a pas autant de Tikabiso, paix à son âme, ma qui peut maman là, Mounza mémoire yebi, et puis courage dans Mbaye naïe, na bana naïe, na famille naïe au Batikali, bas dans courage. Donc, Tokobo ça n'a été pour Telaga Mamela, paix à son âme, Nzamba à Bombaye. Et puis, je Noël, nanga, il sous la PCP na Viwawa, Moté Mama Beya, DJ Wawa, celle contre tous. DJ Wawa, celle contre tous. Bah, on sait rien. Bah, mataba qui t'a pas ça rien. On a toujours DJ Wawa. Ma beya, brésilienne talakak. Ma beya, brésilienne yolo pamba. Yango elle bina tena mutu donc ma beya donc merci ma beya. Brésilienne kakayo biga ma beya. Donc DJ Wawa, celle contre tous. Bah, ko bango ti. Donc toya les 30 beauté fait là. La beauté de ma mesté, maman Espérance, maman la Ketia, maman la Péri. Maman Andy, donc la bosse de communauté, donc je vais Nabino. Les 30 minutes, bon groupe salon au Boya, les 30, tout c'est bien le groupe salon et longo. Et ça, va bien quoi. Et puis la bosse sanité, mère Vala, je vais Naye, docteur Papi Moussoui à Londres, je vais Naye, Mokere Korovenga Dios, je vais Naye, Émilie Katondi, je vais Naye, puis Angwan Nabana. Olé, maman la Béni Mwanga, jeune la Minangwana, maman Dorothée, papa Daniel, maman Ginzo Medo, jeune la Minangwana, Danose, maman Suzanne, Mayaka, Bonani la Minangwana, jeune Noël, passer Bondo, passer Noël Ngala, maman passer Teli, Nabana Nyos, jeune Noël la Minangwana. Bon. Merci Gianni Faye, Franco, comédien. Bon, Gianni Faye, nous sommes bosani mutu moko leki na opena bundela kayo anima kwakala. Anima kwax na kaja Canada. Ah, ma kwakos donc na bosani yote. Système wana kaka donc moi j'y pendant 10 000 et mo gumbi bozu faire nie fuka boye ufani la nga wana. Ma kwakos na bosani yo minga merci na el bino rappelenga. Moi c'est singe blanc. Talaka mutu donc singe blanc donc moi ça singe blanc. Ah ni ka kwa mundele so bomona ye azapa ni makwakala mubala ni makwakala singe blanc. Donc jeune na ngwana o via bossa na route makamele ki tout le monde azapeme na mai donc tala moni bandeke ba ke ba mutu na yibanga libata na pa. Gianni s'il te plaît osa un peu une émission s'il te plaît. S'il te plaît Gianni calme-toi. Calme-toi. Allez qui nous en ouais, en sous le zolo. Ah mannequin. En sous le zolo, tout dans les 30, la duchesse tout dans les 30. Igor 2 minutes. Igor 2 minutes. Président Douché. Bon. C'est moi, je suis dans les 30. Merci beaucoup, Gianni Faye. Parce que. Kinal Maleko. Maleko, yaba Kinal. Bon. Merci, Gianni Faye. Monica Gianni Faye, soto tiki awa donc. Azui biso tanyo sona biso ba o to clôturer émission té dans to suki wana ngai pe na bosanité ya ba nyonso balinga elle buina munene elle buina gayare Brinette Manquieto yo zalaka na bosanité master nanga mon pote à moi na bengio les 30 foya pour na makamba groupe Salongo. Elle bongo petit Jésus na bandeli au défa parce que les la 3 libanga elle bongo petit Jésus na tikio donc na bosanité ya ba ya ngai nyonso master na ngai copine na ngai na Londres Adèle Pouloulou oh Johnny Olandaka non la ngai Kiki Kamanda moi c'est ya Blaise Kamanda Boketa motema ya Blaise Boketa ya papa alinga babengeka ya Deborah Kamanda Boketa ya Kiki Kamanda Boketa motema ya papa Blaise Boketa grande sœur à moi ya na ngamo ya mwasi toujours kaneza la kameta pinga na bosanité Mireya Uchai Talia ba master tout aux allées la bio la journée ya na soirée pyjama donc na pesi bino ba gros bisous na lingi bino mingi bon na bosanité master nga Adèle Pouloulou na kacha Londres na bosanité toujours la brine elle brine cleboa.com cleboa.com un grand
Vous comprenez kaka c'est soki samu ezobima makelele donc yango wana émission na bino to soki wana toujours na kati ya cleboa.com numéro na bino ya sika ezali na koyambela bino sur un grand lisusu mikolo kanaka na bana wana na ba mibale ba joyeux Noël na batu nyonso balinga elle prime des gros bisous à mes enfants Victoriane Trecia Yalas Lasconi grand frère et Andy, Daniel, Janelia, Matika Songo, elle brille yé, on a qu'à cleboa.com. Boyambanga kaka, yanga wabino ngaiwana, Freddy Akimbi, elle brille yé, au kalaming tibo zonga na kata mabele na kin, donc tala kaka, relation les kimbon, relation les kinyosa, belle dans la spéciale. Belle de la spéciale. Ngana yo Dieu et ça la tokos. Ya bino ngwana ba joyeux Noël ba merveille. Merci. Salama biso te to mona ngo kala lelo to na kata Genève événement munene o bazangi eza concert privé en tout cas félicitations merci bon azina comme Puluso. Elle était toujours amoureuse de son mari, mais son mari c'est qui? C'est Papa Wemba Levé Mayasi, père son âme. Nakomi kolota nalelaka nabanzaka mawa avalopindi tour d'Europe nalobi kanda te zuwa te eske nafiki moto la dimvula mère Katinseka yoka yokela ngai Maria Rosa salisa ngai dina kokondo pamba monie nakovanda ngai moko na ndako ya ndele mama nalembie zonga tozongana nabanzaki kozonga nabanzaka kozonga mama potopesanaki lakanga na yo ezalaki ya diete obibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie pona moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sans fute makambo na bango bawadie na baloba na bango kozalaka mwana mama yo na kopo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda Adonai Lukulu Oton Lukulu Edo Kaungu na Genève Yoka kanda te zuwa te moto na moto akipe makambo na ye Chris Ampera de Switzerland eske na fiki maluta mfumu nsuka na Suisse Zeferino Veta na Toronto Jetulov Diantete na Genève Batukwani na Jean Maruski Fuma na Genève Romain Mokiadi de Genève Yokela ngai Maria Rosa salisa ngai dina kokondo pamba monie nakovanda ngai moko na ndako ya ndele mama
Nalembie zonga zonga tozonga na Kingu Star numéro 10 Nabanzaki oh tozonga Nabanzaka oh tozonga mama Poto pesa naki nakanga na yo ezalaki adiete oh bibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto oyo balingaka na motema moko oyo balingaka sans fouter